Bonjour chef. Tout le monde est bien habillé. Nous sommes pour Papa Wemba. Ouais, ça je pour la vieille. Tu as fait ma descendante là, plutôt des femmes pour la vieille. On va petit frère et mère amazonais. Je vais la vie frère. Nous on honorer vieille, distributière, soit des masses de la délégation de Zoya, c'est l'équipe nationale qui défend toujours à Pona et la map. Allez, allez. Inoki politique. C'est que vous pouvez le pont, mais puis ma pont. Oui, ma pont. Ah. Nous sommes pour na Papa Wemba. Nous sommes pour na Liwana. Chef, bon apporte pour Hollanda. Vous lancez un message pour na Papa Wemba. Ils sont de rôle au militaire. On fait la guissi, Babylon à Lati. Ils sont là, ils vont avoir Gianni Vecchach, il y a blouson. Donc, nettoyer, botoyer, benane moutayaka. L'appellation montagne, Calvin Claire. Nisi mingenganya sa paulité. Nisi mingenganya sa paulité. Tozara na ma père. Tobi que tobeta inane père à Kokisi tant que léopard de la SAP pour 6 points pour Saranate. Les seuls congolais va participer à matanga Jésus. Bango e mona o ko Saranate so mona boya tout à pied so mona o aba père abeta concert ya Côte d'Ivoire ngada na beta da coutir avant. Donc on a Seigneur Lei, pauvre Seigneur Lei. Et na makanda nyama we ranson papa no honorable Zakara et dit maman qui va tout à pied ça veut dire maman tout. Avec une Yemo zomona. Baratambo le manena nega yupi meto baratela ba sumba ya se yoshi ya mamoto. Avec une collection avec Jimmy Weston ya bavette dans le bateau la chaussure qui parle comme bonjour papa bonjour la chaussure qui parle ya bavette Saranate be tout la tarara lele sika ya ngolo boîte ya ngolo wana sisa père ouais ah là c'est vraiment un spectacle mon boy mon Domina Kolobazete, je m'appelle police de la Saputi, Gamana Barat, Nauti Kaluka, Nauti Magena Makaluka, et Kobunatumakaluka. Venez à Komissi Ena. Et pourquoi Kolobani vraiment pour nous souvenir nous garder pour nous. On a gardé toujours na présenta kaka makambo autant na beta basema na mona ke fait des affaires donc il est là qui sait la mba na ça japonais ya papa ça papa me là le chou tellement beaucoup de problèmes mais la tel jour à nous overboxé et nation na comité à Samadele et ça a raté il y a un moment qui a cette présence. Le soldat est pas tout un soldat qui m'a gardé et tout le monde aussi signé à Massa à Nesquadé. Je veux mon appel dans ma peine. On a laissé la pardon comme ça. Nous avons célébré un an papa. Aux hommes on a laissé pardon. Aux hommes on a zana il y a Gucci. Au comprend. Domingue encore les artistes. Bana poto bazolanda oni no ko lo pona un an ya Papa Wemba. Na un Papa Wemba ko lo banini. Tellement de trop beaucoup de sapeurs. Balakisaka neti akaluka on a vandi ezamba sapeur au bazan journal balakisaka donc qui pour batimela ya sapeur il faut mutu alakisa eke o ya sapeur so la kisiete jamais on peut pas que azan sapeur il soda balakisaka na mutu na ko mo na soda solution donc on a ça te chomo que na kiti ko na mo na kala ah na kala
bonjour. Bonjour papa. Tout le monde a sapé comme jamais. Tout le monde a été un papa Wemba, sentiment, ils ont nini. Banda Koufa, les un papa. Il tant que ça perd au lobby pour la papa Wemba. Bon, on a le minité, ce qu'on dit dans Mombele, on a matété, on a qui s'est sur Baebi. Kokovac de la SAPO a fait ça, on a bien Bezanga, ingénieur. On a travaillé à Soma, Zana Makolo, Weston. Weston, il faut dans la. Weston, il y a pas batté. Weston, il là. Original. Donc, comme si on sommes en haut, la papa n'a biso. Papa n'a pas ça, tout prend la biso de Zara. Il y a un monde qui a petit chemise à Zara. Oh, yo, mon amour. À part, voilà, Bitumba. Bitumba qui m'a rencontré Bazala. Donc, non seulement vous fêter. Oui, donc, papa m'a subi Bitumba forme. Tu as subi Bitumba forme. Bitumba forme, on a nani. Non, nani. Là, baganga, ganga. Biloko bala tegele la kale la kate. Yanga la eli bango ba Weston na batiple semaine na simo yoki. Kwezole la. Kweza Bitumba. Mama Bitumba o we matika. E ko zalo kama Bitumba. Nenge koma wana mukanda. Papa na biso nenge zana. Yanga to ye to le la papa na nenge boboto biso to bakulula te. To batumoko to travailler ka. Oui, ko le la mena Bitumba forme. Oui, na Bitumba forme. So ke mombele matete otini wa masanga batiko se ba mujano. Kokoba de la sap mettre Paul ba yebisa yo. Nga ingénieur na travailler ka. Na zo mbongo na pera ba Weston banini. Ya ndongo moninga la lati boye. Eza biso to ba mikolo. Ya na ye ko le la papa na ninga boboto. Ya nga loka na ye ko le la papa na biso. To kende ti cimetière to chile ba fleur makamuno soki ninga zana. Biloko kuta lo ba mingi te o eza ba kan. Ya ba nzete te o ba petit batambola kata nango. O eza ba kan. O buka na kango. Filme ngo. O eza ba kan. Voilà dit ba petit ba nzete ba oganga banini bowe. Mais na hotel misango na tanke yo journaliste yo momo moye kutokolo balo ba minute ah to na matongi to ali tonge est-ce que o ezanzeta fufuto te o anzeta fufuto la kan mais c'est comme si Libaya c'est comme si Libaya bon Libaya yebisa bangoti na ko ndima ba buka yango pe lokanga la buki bazongisi yango bana molokai bango tu bazomona même partout ba monde ba yebi bana poto bazolanda yo message ni ko pesa bango bon message na kopesa bango batika bilamba te ha po ngala ko isi 55 ans soko tala âge na nga bana ngai ba mikolo déjà basi bakoli mais na mbula na nga so na kufi ba kunanga na bilamba yanga na bisi bana poto batika bilamba te bilamba eza ya biso foto lataka to kolata yango po to zanga ba mbongo bani et pour ça ça va petit mike ba saper là il faut pas travailler il faut yebisa bango na kutana ina koko la bino alobi ke avant ko za la saper il faut salaka. Pour la bisou, on a besoin de se bakouiller. Je ne crois pas que tu sois mieux. Il y a bakouille à cher. Si on pose dans la bakouille, il faut dans la laque. Na ba chemise ya Zara o zo ya ngo. Combien? Bon, oui, il y a au moins 1500 €. 1500 €. On a 1500 €. Au baby si on va prendre lamba. Na baby si on prend les lamba. Si on ba Weston et on a ba 10 000 €. Nangana somba lopango mais na moni moi somba lopango te somba no lamba. Banina na ba Zara oyo. Na si mozo mona. Zota ba chemise ya Zara. Na biloko lo ba mingi te. Ngala koko na bango. C'est bon Coco, merci. Ngala koko na otia la koko na bango. Mais yebisa bango basalaka. Baluka mbongo. Kwa sapera defaka te, mais sapera salaka zo mbongo asomba biloko. On zaki nango yango wana na pesi bana matongelo so merci. Lokwa ba yambi biso to uti mosika na masalanga oyo. Auti pe kaluka aye. Tozala ye ebi. Ye ayebi. Yangana minga olobatera dala sera makasi yo mozo mona kana ba pied na ba ser minga olobeleza te yo mozo mona ka tala inane ya febo wala ko benge fete na ko benge koko yo mozo mona minga olobeleza te tala ka isengo tala ka wa ndenge yindi yo mozo mona mo ezala bo te sona butu ezande aza koko na forme to na musique aza koko na forme tout na musique na nyoso da yo yango bolati makasi yo mozo mona minga olobeleza te yo mozo mona bon
toza awa na bino toyebi te bana poto mpe bazolanda bino nini bokoki koyebisa bango na ambiance oyo ezali kolela na kati ya moloka tozopesela bana poto bazolanda toyebisa bango bino bozomona wana na kit ndenge toolela vie toujours tokontinue toujours kolela vie toyebi mpe na moment mpe na poto mpe bango mpe wana esengo biso mpe towana nango wana na kit topesi bino bamare ya poto bambote bagro biso tomoni awa en tout cas oyindisi mabe toyebi te nyonso kaka mpo na ene ya liwa ya papa Wemba naona esengo mingi ya kolela vie na ngai moko edi azali moto ya bilamba oyo monaka bazara ya makolo baversati banini bon yo moko donc nani esengo ya tro mpona lelo eza nde jour ya vie donc bobebisi mbongo mpo na ye mpo na vie wana azalaki moto ya elamba kwa elamba oyo eza esika to ya kalolatika sika yaki lobi ekweyaki lobi na avion talaka azwango banda aseti na likolo donc bosala yango commande tosalaki omona bakwaki me basokoli te omona donc na mwasi ya président Tikosengo Otima le grand champion du Congo yo moko oyebi mwasi ne ya palais ya moyibi te kwa mwasi oyo abimisela ye bana bon sans oublier napesi mbote na mwana nga liboso Canardo ya mibale Christelle Ritzi Abel donc Rose ba Esther bani nabwaki mpe esu mama filo motema ya Golecha donc papa ya nanga eme misenga bambote yango wana chef to trouver awa toyebi te ena nini ndoko ekoloba mpona ena ya papa Wemba yali wana ye minga koloba eza te parce que bele baokanisa nga na japonais keba nga na japonais te oza teni mosenzi ero eza likambo ya climat biso tu towana palais oyo esuero na lipapa oyo ozwi na se komona ngo te o nazangi dawa na talongo na bambula ebetaki lobi mpo na makambo afe bokul papa do deka donc yo osala climat naosala climat oza nango teni mosenzi nyonso wana mpona kanda ya papa inanene yango epuis na metre chorégraphie te me na descenda papa mpo na danser ne tosala clip ya 2004 ya kila mokoso après ça linete ya papa déjà eza na elongi papa alataki mbati akanga dadi na siline ezalaki bapantola minene te bayoti te bayamamoto te ezalaki zara ya siline ya sumba mpe costume wana alataki ya Dolce Gabbana donc mingi akoloba eza te soir boye ebele bafanatika papa Wemba oyo roi Salomo de la terre na soir ndule kobeta pepele masalanga DJ tika na besika ya kozala masalanga miso nabosani te solama mpe $1 levé Francis Ngwanza prêtre il faut bozalazala dans journal inane ya papa yango ekoki honorable Patrick Bologna fait on est ensemble yoza toujours honorable Patrick Bologna bana poto bozolanda oza roi Salomo babi inane yango ya papa mbanga pasi royaume Japon ne tombera jamais boya Léopard Sap boya un garçon complet na bosani binote babi le garçon complet faut bozala tata oza mabele litos mais na moi iso lati boye c'est que na poko eza danger eza dégâts po keba bajaponais bumbu bazali ya mikonga bazali ya kaluka bazali dans tous les 24 communes bazali mais baoyo baconfirme ezaka ya matonge parce que papa ye moko ne grandi na litonge oki ya matonge nde baleki bango pardon ya matonge nde baleki bon ya matonge parce que so totali bien Léopard ezali Léopard ekenda bamikili masalanga muzaza wana masalanga ekekwa za wana okomona bango na podium badescendant fait beaucoup et puis bango nde basimbi na mitso combattant mpo na makambo ya forme donc blague te donc soko yo tie butu bakata donc katani ya deka na posani te bana vivre la musique mobimba lelo eza lelo inana papa roi Salomo ngayo papa na nene ciao madame tomoni awa mais ya koloba kuta eza te nyonso kaka mpona papa Wemba likolo oyo eza mpona vie leso toyebi elamba ya mpona vie wana leso tokoma obete bayoji oyo vie fo ozwaka mpe griffe te soso obete bayoji eza mpona vie wana tala kaka ma plein lelo fo tolela vie talaka yango toyeba molokai totiba misala mosusu mpona vie na biso donc vie wana sa ema tro donc bogreve na bamisala bino kaka mpona papa greve mpona papa wana aza papa boti bana ebele talaka papa yebisi biso kelikamba elamba yango bobimisi babilambo bolataka wana nyonso ebeba kaka ebeba donc wana aza papa donc nana mingi oloba te napesi jojo
amutoto bambote ebele motema ye mo ayebi napesi filo motema ya papa Bolecha bana poto message ni kopesa bango bana poto na otinda master nanga Julienne enani Ginette Foot bambote ebele ayebaka ke mutu na lela c'est bango message bango pona journée lelo est-ce que bango kuna pe mouvement ezali to ndenge nini tuna bango pe kuna pe bato bana mapapati lepo ko bazana masolo kuni papapati moi pe fais la masolo na pesi petit nanga falon na baumu mbote ebele falon bukaka petit mo alinge lambe belé bon merci beaucoup grand point de tomonio wa mais Mubulu nyoso kaka pona NL wa papa Wemba ouais NL wa papa Wemba. S'il faut que je me présente, tout Congolais, c'est l'artiste Quinty Coin, leader du 50e médaillé d'or à Mbokoyo. Le premier artiste congolais qui a chanté hommage Papa Wemba. Vraiment, après une année à Papa Wemba, le lot, tout ça, lundi, le 24 avril, premier jour de la semaine. Mais tout type d'activité, pour rendre hommage à Papa Wemba, les grands sapeurs, Yamboka Oyo, artistes complets. Mais quand tu c'est pas pour le Papa Wemba, qui vraiment pour te sacrifier ma casse. Mais Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise. Papa Wemba a beaucoup fait pour la musique congolaise. Yomo Otara niveau chef de l'État a fait ça qui va parler. Moutinho son monakiango. Alors, ngai na sala kinzembo hommage Papa Wemba zo les différentes chaînes de télévision. Le premier artiste congolais. Wa yembeli Papa Wemba hommage. Grâce à mon ingénieur DJ Soriano Misapaolo. Grâce à ingénieur Deo Mix, studio MKS Music. Souvenir vous regardez. Aux jaloux, aux impolis. Ozandoki wa mais soki oza destin kumama yawe kumama nkolo yo liwa souvenir ozo garder pour na Papa Wemba ouais naza ba souvenir rebelle parce que Papa Wemba avant tika batutu ndenga tika sona mukili Papa Wemba comme ko répéter na Kasavubu na commune Oma na Vandaka et puis soliste ya Papa Wemba Zamba Voka c'est un ami du quartier de Koli on a grandi ensemble et puis lelo à s'intégrer groupe Viva la musique à chaque fois naza ba relation na Viva la musique Mobimba et puis Zamba Voka soliste Papa Wemba abete la ranga ba son na ba studio Papa Wemba ko toujours mususi faut que na pesa témoignage Zamba yaki répétition en retard parce que il y a un bureau dans studio. Mukolango dadi soso autaki mikila yaki bango nyonso bazalaki wana na kati ya jeka ya mesika Papa Wemba répétaka Zamba Voka simbisinga guitare na ebo ebomele moto papa po aye retard koko taka tokoti yoka mamo liloba Papa Wemba yo Quinty Coin yo moto zokimisaka Zamba répétition ka retard wala ndaka ka musique no pesa ke pe lo côté pomela ka ka diamba wana papa oloba na ngai le Papa Wemba c'est un papa ou ayebaki ngai ayebiki Quinty Coin c'est un artiste complet créateur de sons et mélancolique na créera papa de danse nga mutu na portant musique afrobeat na coupé décalé na musique à Congo donc c'est un peu ça yango mo ba solo papa lo baka pona ba sapato ya chini c'est les Congo et les Rwandais naza na ba yoji ya mamoto alors to yeto la idéologie ezanga ba toujours ya papa moi c'est un centre modogo centre modogo oti komini na ye pona ko représenter bana munga funa na bana ngafa yango beti ba bilamba ya dekabo yango na beti boyengo na mémoire ya papa ya lobaki tolela ye tolela ye de seule façon nango ya kolela toyebi te souvenir nini ozo garder mpo na ye mais ye wana papa aza icône puis nayebi te papa ezosalanga na mposa kolela basouvenir eza ebele soki lelo totelemi boye se suite ya papa nde moto alakisa biso makambo oyo donc alakisa bino lolenge ya koklasse lamba alakisa biso ndenge ya koklasse lamba yango toye tolela papa le seule façon toya nango ya kolela papa eyaka lobelo namoni façon mosusu tokolela ete papa biologique penza papa nde nazawa na penza villageois ya makila donc village molokai nde bisonaona pesho wango ya bakolo mouvement oyo avimba la muzika donc lelo eza inane ya papa donc tosangisi bango nyonso tu oyo baleka na kati ya molokai
susi eza te kolela eza te donc toana esengo donc eza hasard te epe eloko moko ya papamba te mpo toyebi te musicien ata moko te bosele bevenemo ndenge esama vie boku donc wana papa apenza awa bango nyonso place bazali apesi bango bamote eza makambo ya nzambe. Papa akufi atikeli bino héritage nini? Papa akufi atikeli biso héritage ya idéologie voata kuvoata donc lelo nde tozawa tolata biso bauniforme me mokoto lelo tolata baweso lata na yo me na makolo nde tokoyeba yo soki apenza villageois ya mokoto kala mingi te tolamba donc tolakisaki ye toana esengo donc place bango mpe bazali bamona bisengo toanango donc topesika nzambe aza na bango.